Alors, les gens ont ça monde entier. Et puis, la famille à Mowe Djani. Bateau, il a 10 000 wana. Parce que biso to na luka bangote, to yeba ki pe bangote. C'est une association. Basala ka bongo, basali onga pona Djanité. Soki bazuli bino mbongo pas grand maître choisi matata, balongola ka pourcentage. Donc na 10 000 wana to zwaki bateau bayaki na mbongo, balongola ki 2 000 euros. C'était seulement devant toi ou devant tout le monde. Okay. La police contactaka la brine na leki ya Djani oyo aza na organisation oyo tozo piloté. Donc la police abengaka la brine abengi pe leki ya Djani pona opesa ba nouvelle, il y a évolution, il y a ba autopsie, il y a masuka oyo amonaki Djani. Donc muta assistaki na mort à Djani. Ndenge na français balobaka suspect numéro. Résultat, il y a médecin légiste et le biboye. Djani akufi na mort, il y a AVC cérébral. Makila et mataki na mutu. Pourquoi ça qui AVC cérébral? Parce que l'herbe tali makila ya Djani, bamoni absence. Il y a médicaments et attention dans nzoto naye pendant un bon moment. Na katiwana, la police nous a dit soki toza makasi tofunda sami ou bien ba pompier parce que écart donc babengaki ba pompier na ba 11h baye se présenter sur na 14h. Djani a koufi na ba 14h28 selon papier bapesi. Donc police a mon en clarté et car on est l'équipe mingi. Résultat il y a azoki masambo se atebe na mesa ko sambo se dani wana problème te mais ti akoti se na mabele bino boye bolo bakana mbufa na nye bolo bake po na bana po ti akoti se na mabele bo mota gravité likambo te ye dena koti mabele kwa mwasi kwa la brine muto pe yebi bino bo se to fanda nye amani bo se biso to fanda kana groupe to bande ko la suite na bino ne bosaki ba demande parce que bino ne biso to délégué bino. To délégué qui bino pour biso to fanda to zi baya to tini baya biso baya bosa ba demande ke ba suite et puis cause ya ndeko na biso comme ni mo yeboye bon ba telo côté bon pe la suite te to ka kuna mutasa division ya déjà ya médecin bon maintenant ici matin biso ba tentete biso nous to ba responsable de to za beaucoup fan sa biso boyti eza ABCT ya de la kufi na ABCT parce que ba sonné na dimanche na ange o sonné ba yega tena la buni ange o sonné ba ta katini ba yema kambo na oloba ange o sonné ya Djani sa likola immeuble la ba ko ndako ange na se mobala la buni na se ba ni ko sonné ayeki ko tika la buni ange ko tika la buni ba ni ko sonné Djani na se boka ki ngote na se ba nyuso ta kautela ba la confirmation biso tana ba ta khatya de iba ina bango ba loba ba so na Djani likola Djani na se ba so na age ba o ko mona la buni na yebi makambo yo ba yo khatya sikote mutu akome ko bela bela tama yo ki bloka bongo ba soni na njina kama akome ko finga ya Djani siko on sandeni wala mo simu tabomiete bo sabe pula nini ko ba ya biso o bo sabe pula nini bo sabe pula nini to no ya Djani te bo sabe pula nini eza nini bandoko na ngai eza nini nango mille moko ba ya boyebi bien ke mutabomi Djani eza la bune boyebi mais combien de humiliation o la bune humilié ya Djani boyebi yango ne boza wana bobosana motima kama ne bandi boyebi yango nganya lobela la bune te ngana conseil la bune te mais ça la Djani na mboka oyo to boyi te Djani za mama bene mutu moko boyi mabe Djani azati mais la bune leki ti vraiment la bune koti ti ya Djani na mabele ti la bune koti de na mabele mo mona lokalisé ki si vous avez bino Djani nga bonde la bino vous bino ya fa nga bonde la bino parce que ya moko bien mawa ya moko bien makasi to zo souti la bino te bona poto to zo souti ya moko bien makasi bien ça passe mawa to tamba ya o musika ba na biso ba to mba biso ya théâtre pesa biso fatito ko jouer d'ailleurs
ya dia tongo jouer ndenge surtout jouer na ça ndio tendo osala poni bosala boyoko bosala biso epona nini ko boyebi makambo bien bopesa zo suite pardon bopesa suite yo ti biso toza contre bino yo ti biso tobaluka contre bino bomona. C'est triste, hein? Eh, nana yoka kanda boye na vie na nga tata papa na nga moko akufa noka pasi na yoka boye te papa na nga akufa mais noka pasi na yoka tipo na ejani c'est impossible Non, nana yoka pasi boye na vie te na kufa na nga bato mais liwa opesi nga pasi makasi. Bah, monsieur Bouminga, même des conzambes, qui passe. Ah bon? L'ambassade, moto à l'attaque veste, wana. Doit famille, dans la ambassade. Ah, je vois, namoni veste. namoni papa. Problème, tout ça, mais natuna no musuna moko auto on a confusion na live. Est-ce que corps Yaya Jani responsabilité nango eza et pas nani pas la brine ou et pas cousin ya Jani? Cousin à Jani au banana ndeni parce que na poto ça pas comme ya Jani te. Na poto ya Jani na koma Jani te. Azana comme no denga no tindlo patikanda nyos. Merci. Jani te na kombo ya Vitalobilo. Vitalobito. Lobilo. Ok. Non passe pas, on a Ok. Azana kombo wana siku kombo wana o ndeko wana kono déclarer au bana ndenge ni parce que le même kombo azana ngo le même kombo bana na ye o ya mibale ya suka batana na badika ba example kama dika bala teza ngo lokuta adikara na kombo wana. Donc, pathologie, elle souffrait de la hépatite B. Mais il y a l'hépatite B aux hommes et la bactérie. Il faut mettre la kiss à vie. Il y a aussi longtemps. Donc, on a protosoko aux huiles, au tali, na otine de l'eau, ni ya médecin d'ailleurs, beaucoup de fêter la tindi. Au tali hépatite B, tali internet. Hépatite B, ça ni. Hépatite B, c'est comme un cancer des foie. Donc, on se soigner. Ah bon? Oh. L'hépatite B comme un cancer des foie. Donc, ce qu'on est quoi? Donc, ça risque il faut mettre la kiss à vie, mais il faut mettre la kiss aux autres pour que ça va accélérer dans la. Mais il y a ce que l'on va là. Maintenant, ça qui crise AVC. Après, la crise AVC, t'en vas pompier, mais elle va réanimer. AVC, c'est comme l'écart, il y a pas pompier. Parce que quand on sait qu'ils avaient. La ville a dit moi même maillé et comme discussion la ville n'a pas pompier on va baza na bas camion na bango neza yana biloko na kati pour ça ko tia ezate donc faut batine batami ba ya kozwa et cara basami ba ya ka kozwa daninda piquer deuxième crise. Partagez live oyo azoloba ndeko à l'abri oyo azoloba oyo ndeko à l'abri nazaka awa na poto oyo bazalaki naye na ambassade s'il vous plaît yaka na YouTube Lindela News komona bien. Mais oui il faut pompier na faut balandela bango yo kasi na poto soki ezalaki nani kongo na ye soki na bino asalaki likambo na ndako ndela batika mpe natika bobetaki mosuki nzete bosalaki soki bobetaki soki likofi bango lipenake ya likofi ya lobo mais on a poto quand même on va pas les on a pas on est en Europe on n'est pas des potes surtout ça les crise AVC tout ça ba nerf ne asali hémorragie ya muscle pour pas AVC ça dans la mutu les mutu kwa nekatani pour ce que nous avons baboye au monde là le rôle na zo sala ba pratique là na zo tindo identité mo mbachangi parce que là nga nazondima na nga mpe yo parce que namonaki vraimen photo na yo na ambassade ntango olobi kamba moke oza ndeko ya labrine na comprendre mpo namoni ndenge oexplike nga mpe ke photo na comprendre mpe ke ozala ekuna yo soki oza noko to oza cousin na ye nga na bopesa identité na ngai nazalaka ndeko na ye na suki wana kozala ndeko ya kotanga boya kotanga ewa journaliste boza makambo ebe ya kotanga noko ya libwi nasala boye nonono nalingi noko na ye nete olobaka nga nanga noko na ye te nalingi batanga kongo na ngai kuna te nozaka ndeko neka ndeko propre naza
propre ya propre na ngamba liboso na yo ka ke la brine aza